Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso. Voilà. Salut. Bonjour, bonsoir. La grande famille. Beaucoup t'abo aimé, beau partager. Et que ça la vraiment biso bien. Famille Libota, shalom. J'espère que nous vous a bien bandeko. Les Angawabino BBC, pour TV, Kota aimé, partager. Ceux qui ont la liboso s'abonner et que ça la vraiment biso kaka bien. Voilà. Les Péchalove, bonjour. La Chine, bonjour. Les Dinachou, bonjour. Voilà. Bandeko, oui, non, tout solo là, parce que ma cambo est ici la psychoté. Ma cambo est aussi la psychoté. Tu peux misana nous Poutine. Où est matière, bandeko? Ils ont matière, alors vous supporter. Franchement, la grande famille, vous supporter Pinzanga, vous supporter. Parce qu'il y aura à boire et à manger, ou encore il y a à manger et à boire dans ma cambo et à Bakaroker. Nous allons plus parler sur groupe OE, il y a maman, il y a Karine Pala, il y a Karoker. Tolobi la stati nango ou encore objectif, il y a Karoker. Et après, la réalité OE et comme Kobima, il y a Karoker. La grande famille, famille Libota, shalom ma grande famille. J'espère que nous vous a bien. Alors, merci na bandeko nyonso toujours. Bao bazo considérer musala, bao bazo komela biso, na loba toujours que non, ceux qui mwambe ba iza bozangi sakate. Ya kobenga maman BBC awo sali mabe awo kebo. On a plus besoin de ça. Bo sunga mabete. Ceux qui bomoni mabe bo komelanga bo benga maman BBC, bo yebsanga maman BBC place oyo na sepela ki na ngote vie ya cash, vie ya image na zuela yo. Bomoni ya parce que monde ango oyo, eza monde moko boye, soko za soupleté au bungi. Alors nous on essaie vraiment de maintenir ça. Alors on a un conseil na bino et ça vraiment biso bien parce que biso toye pour na ko détruire batouté toye na loba toujours que non ma BBC ayaka pour na ko télémer la antivaleur et ramener savoir ya bato. Donc on va ramener savoir ya bato, c'est-à-dire que non injustice est trop sur le réseau social encore dans le monde d'artistes na biso. Injustice, jalousie, lokuta, tout makamno so mabe eza penza na kati na bango. Alors il faut to banda ko dénoncer ango et puis à haute voix. Alors, beau aimer, beau partager. Je crois que Monaki, semaine passée, tout Monaki sorti médiatique à Marina. Après, il pèse ça qui sous matière. Chroniqueur Moko Oyo Aza, chroniqueur ya Karine Pala, abimaki, kobimayaki, kobimawana, atouchaki kaka Marina te, atouchaki na Poutine ou Isabelle Vikande. Jusque-là, tozo ebate. Jusque-là, tozo ebate. Tozo ebate, pourquoi makamango ba Karoker Poutine peut bazo kotisa le petit ou encore le monsieur abimaki tango aye ko finga Marina aye quoi soit disant ko ya ko recadrer Marina abetaki bordir a toucha qui peut personnalité ya belle vie bela wana mais nanga pe nazo mituna bela akoma na ebité belle vie ayaka pe na nani na Karoker ngana mona nanga yete mais alors je comprends que nos belles vies Aza Poutine Aza leader il faut qu'à combiner ça toujours alors après Marina Kobima tout le monde a qui ndenge mutu lekaki sur les réseaux sociaux batu ba fingi mataki kitaki matière kotaki non voilà biso nyonso tout ça là qui en analyse bon vérité c'est qui ndeboy Karine zoka sala ndeboy bon Karine boy Karine donc abimisa ka bandeko na groupe sans pour autant kolobe loko et voilà et après lobby sous to komona Marie-Jeanne Boulolé et puis bayambaki kaka na même plateau et yesusu nde aye ko tout abordir ye penza tout bordir a kipete c'est-à-dire que
Marie-Jeanne Bololé azikisi Zaïre. Et na ngambo ya Marina, na ngambo ya Marie-Jeanne Bololé, alobi très bien, alobi que non, Marina ni Karine Pala, elle est hypocrite, alobi ango à haute voix. Bandeko po benga mutu hypocrite, il faut monango au vivre ango. Marie-Jeanne Bololé, elle n'est pas une petite fille, aza mwana mukete ou encore aza mutu tango alobi que non hypocrite pour à vivre ango. À vivre ango ndenge nini, à vivre ango alobi que non après nani wana soki bitumba ou encore après menace wana basalaki wana basololaki na kolo soi-disant présidente ya nani ya Karoker isilaki. Mais après lobi nango aye komona longoli bango na groupe sans pour autant koyebisa bango eloko. Alors tango na ye pona kosala, je crois na lobaki yango lobi na émission moko lobi na pourquoi après sortie médiatique ya Marie-Jeanne Bololé. Lelo na zongi pona nini? Lelo na zongi pona groupe oyo, groupe ya bakaroker. Na tchekutu bilongi ya bato mususu te. Bozolanda bandeko, c'est par là maintenant na nina lobi la bino ke non hypocrisie ya groupe oyo ya karoker oyo. Statut ou encore objectif ya karoker eza nini? Eza kosangana. Yango na lobaki ne bandeli ke non maman BBC ayaka kotelemela ba antivaleur et ramener savoir ya bato. Parce que bato toko sala ba analyse ebele. Mais to kende to ta la source. To che karoker wana. Karoker objectif na bino eza nini? Objectif ya biso eza ke non to sangisa ba artiste comédien to za biso nyonso ensemble. Oh ah bon? OK, eza initiative moko ya bien, vraiment félicitations. OK. Après donc même pas ba jour rebelle to ekomona bitumba ou encore ba tiraillement elikaki na répétition. Bozolande bandeko na ramener savoir na bino to kende boye. Après na répétition mobulu wana papa nani babetaki nani chroniqueur moko boye pona nini afinga bijou afinga Marina afinga Marie-Jeanne Bololé afinga batu boye azalaka impoli azalaka boye. Ah bon? Matière ikotaki elobi nango tolala boye audio ekobima audio ya nani ya Karine Pala azoluba bino lisusu na nani makolo na bino lisusu na Karoker te. Bino lisusu makolo na bino na Karoker te. Ngai ne naza boye toyokaki biso nyonso audio wana. Atanga ki famille na ye, famille belle famille na ye, toyaki ka lisusu ka ko rappeler ya koloba ke no famille na yo tango makambo ba jouer ba finga ki yo awa famille no emona te yokate kaka oyo. Mais non, famille no il faut donc famille na yo il faut ba zamakasi parce que tu es dedans. Siko eloko esali ke nona ya kosala analyse siko ena nini pona groupe ya Karoker eza nini eza pona objectif na bango eza pona kosangisa. Maintenant tant que présidente tango bosili siko solola na Marina na Marie-Jeanne Bololé, pourquoi oye ko agir après? Nde question nanga. Pourquoi agir après? Mbosi bosolo li boche na sena bandeko. Yango parla bozoka boyoki Marie-Jeanne Bololé a bengi hypocrite. Et moana eza penza yango. Parce que bango ba comprendre te kanda yango wana. To solo la ki bien to silisi. Mais lobi to mona kaka longo li biso na groupe. Qu'est-ce qui s'est passé wana pour longo la bango na groupe et si longtemps que non lobi ba solo la ki. Écoute. Lorsque nazo ba écoute, c'est-à-dire que non ayokaki ba bengi kotoyo na banani na ba yaya nyonso na bandeko nyonso oyo baza na Karoker. Na oloba en général. Na oloba en général. Et je vous assure kaka awa ekobima. Yaba oyo ba solo la kina Karine Pala po azwa ba audace soki audace encore autorité ya kolongola bandeko basi na groupe. Bandeko, ça fait mal. Et ça hypocrisie. C'est-à-dire que non, Karoker, objectif na bango eza ya kosangisa te. Nous allons faire des analyses sur ça pour na dénoncer Karoker. Karoker yesu nde koboma.
Karoker ende kupanza tozawa nini ezanga kiye lorsque parce que tokoki koloba te ke non alamuka kaboye un bon va ka ke yeboye pa va moko ye pa na longola bango non kolanda na Marie-Jeanne Bololé ndenge azoloba c'est-à-dire que non azana batu o ba bengaki ba sololi et balobi non to longola bango na groupe lokola ye objectif ana bimisa ki ya koloba keno eza pona kosangisa ezaki juste kaka mascarade kaka ya koloba keno to loba bongo mais azana besoin eloko moko na sima wana pona ye moko non et Sabino la solo la dame elle est trop peinte et donc maligne aye kaka na eloko wana ya koloba keno objectif to sangisa baleki nona no mi balé wana soki ba guerre ezo régner na monde ya ba artiste et comédien c'est parce que to mona guerre eza entre Mama Loketo na Poutine pona nga po peut-être Karoker oyo ebima boya na objectif a koloba ya kosangisa toi d'abord là Karine pas la soi-disant présidente à Karoker l'objectif na yo ezaki que non eloko nango eza poto kosangisa ba artiste et comédien il fallait nano o banda nano ko tchaba ndeko nona mibale baleki nona mibale together o china nu bango nyoso mibale together parce que guerre oyo ya kokabola bato aza koto bato baza koto tête eza c'est les deux dames là kasoki na kosi to réfléchir bandeko parce que ndenge aza na bato wana na kati ya Karoker wana baza déjà deux parties na kati ya Karoker eza côté ya Mama Loketo na côté ya Poutine de l'écriture baza na kati wana siko na kati wana déjà bazo yokana te parce que ça déjà deux camps et c'est côté lié na kati ya objectif na ye wana ya Karoker il y a deux camps auto omona ya Mama Loketo to komona pe ya Poutine de l'écriture vous êtes d'accord non siko po objectif na ye réussir il fallait banda wapi il fallait banda na batu mibale wana a réussir ko sangisa bango mibale soki a réussir ko sangisa bango mibale wana afongoli na ye Karoker na ye alobi objectif na biso eza boye parce que asa bundi déjà kuna a réussir et ici na Karoker ba ozonga batu et ces deux dames là guerre ezana mbongo ndenge zawana ezo mata ezo kita au grand jamais Karoker et Keliboso tozawa au grand jamais Karoker et Keliboso. Pourquoi? Parce que na Katia Karoker, il y a déjà deux personnes au bazan na Kati. Tout le monde a kaka Poutine de l'écriture, tout le monde a penanani na Mama Loketo. Tant on a le babongo, c'est-à-dire quoi? Bateau bazalaka close na Mama Loketo, bazan na Karoker, bateau bazalape close na Poutine, bazape na Karoker. Est-ce que bateau akoyokana? Na kati wana eza pe ba o peut-être baza batu ya Karoker ya nani ya Mama Loketo te ni pe ya Belleville mais baza wana peut-être Poutine abenga bango na film te ba beta penza pe libako eloko wana sans pour autant savoir peut-être que non Poutine a salela ka sentiment te Poutine atala ka que non place où il faut mutu tel abengi eza pe na ba artiste mususu ba betela pe Belleville peut-être nani donc ba kanga muté donc ba ina Belleville peut-être ba linga kete pour abenga bango na film te peut-être même pena Mama Loketo. Maintenant dis-toi aux yeux bato wana ndoza na bango na kati ya Karoker. Est-ce que au kokelo kwa na objectif na yo mama luka objectif mususu. Ce qui est objectif à koloba ke o sangisa bato te wana kosi. Parce que toi-même non tu n'es même pas d'abord exemplaire. Toi-même non oza mpuku. Yo moko na wana oza mpuku. Ah oui, il faut to loba vérité. To loba vérité. Tolo ba vérité pour na Karoker oyo bomoni na Karoker oyo aza na objectif na ye belé oyo eza na C oyo to benga en anglais undercover eza na C ayebi ye Karine Pala na sima kaka ya ndenge asali eloko ne akoza ba soutien belé mais aovandi lango ba mama nyonso bazwa ko binaka wana bango baza na loyenge mais ya yebi biti na ye biti neza kosangisa batute biti na ye aolinga azwa ba soutien de part et d'autre pour na groupe oyo ya Karoker a bando vandela bo imaginer na mai batu ba misombelaka transport bo misombelaka à quoi bon et pour Karoker et Kende Liboso je le dis à haute voix
Je le dis tout haut ya koloba keno. Ye kolo karoker pour réussir eloko na ye oyo. Lokola y a lobi keno objectif faisait ba asangisa ba artiste. Il fallait banana deux mama wana. Ce qui a réussir deux mama wana. Ezongisa ba conscience ya bato. Tango ekozongisa ba conscience ya bato. Yo siko na karokera okoya na buzoba te. Je crois ngana ozongela ka bino na ozongisa ka maele na bino ya koloba. Je crois Juba matisa télé sikuna likolo na bijou. Aloba ngo na podium awa eza kosangana me libanda tokozala kaka na guerre. Est-ce que Karine Pala elle est mieux placée? Pour nous sangisa bato, tu dois d'abord être forte spirituellement. Boye bangote, pour nous sangisa bato, bandeko, monde zandenge. Soki guerre eza na kati ya place, guerre ka ndenge to lobaka ndenge eza wana ya na kati ya karoker parce que eza deux camps. To koloba na kati ya karoker il y a deux camps. Eza la famille libota, to zape na baba kwiti. Parce que yo wana lobi ke non, oye na objectif. Déjà ba bêtise ezo mona na déjà ezo la kisake non, oza no forte te na biloko oyo. Oza forte te na ko sangisa bato. Et pour sangisa bato, tu dois être d'abord trop sage. Et likolo ya koza sage, il faut za sous na spiritualité ya makasi. Parce que eza bitumba. Eza bitumba o soko longi yango okebite et osa elo retour. Et ça elo retour. Oye bate ko sangisa bato peza basi ba kabwani. Guerre ezo régner. Wana nde diable alingi. Yango moni diable sa siéger na kati ya bato pas de koyokana bitumba ko finga na tout. C'est le diable o sa vandi wana vandi ti. Parce que yo yaka olongola peut-être libanga wana ya koloba ke non ngana ye objectif eza to sangisa. Maman zala makasi na sagesse maele et puis mingi na prière. Parce que diable pour longoler place ya sa vandi wana penza zo konza déjà. Eza facilité. Luka peut-être statut mususu ya groupe na yo koloba te ke non objectif eza ya kosangisa parce que déjà virus c'est monani okukate mi si c'est lundi na kati ya bato mi si c'est koli ya mabe et toi aussi oza pe exemplaire te de toi-même nano osekaka kaka tika oseka mais motema eza mbindo. Tu n'es pas mieux placé. Tu n'es pas mieux placé, maman. Luka objectif mususu ya groupe na yo. Ce qui est objectif ya ke no bo sangisa mama wana okosi. Okosi makasi. Ce qui ngai yo nengena bandana avec ces deux dames là. Nga kutu na omona idoko pe ya makasi te. C'est juste parce que vous les artistes et comédiens boza vrete, vous êtes des hypocrites. Donc bitumane zo le kabatu mi balewana, vous êtes pour ya makambuana. Malgré, oui, pasteur de la foi à Salakinini, à Mekaki, mais il fallait pasteur de la foi à autorité parce que c'est le diable qui a régné. To yoka ki to monde akendeki nango na respect nyonso. Akendeki nango na respect nyonso abengi kotoyo ndeko ndenge ni onaza na problème te ndeko boye ndenge nini non. Yaya eloko wana ezaka ko autorité. Na condamné pasteur te parce que ya vanda na bango ayebi bango kolanda na ndenge ya lubaki kolanda na ndenge ya lubaki asaki ba démarche pour sangisa bango bo comprendre siko o na lubaki ke non libanga nde se vandi wana c'est-à-dire que non diable a sa siège wana la preuve est que pasteur de la foi mekaki mais simba kité qui est maintenant Karine Pala pour sangisa ba artiste comédien. Pour que sangisa batu boye, il faut na source ça. Pour batu ba benga yo balo bakeno longola peut-être longola bango na groupe Marina, longola nanani na Marie-Jeanne Bololé. C'est parce que batu wana balingi bango te dans sens que non, ba omona bango batu a belle vie. Bongo te la grande famille, to réfléchir awa. To réfléchir. To réfléchir. Pour ko sangisa batu, tu dois avoir cette autorité. Parce que diable a sa siège na kati ya mitema bato. Yo longola diable to mona yo. Bande ko eloko ni za facilité. Po esunga yo
okoka kosangisa bato il faut nano lendisa bato siko ntango ozolendisa bato wana oganye bango oramener savoir na bango ka soki osambelaka te ndoko boya mais soki osambelaka nzambe oyebi 10 commandements ya nzambe oyebi oyo bible ezo recommandé biso kotambola avec la crainte de Dieu. Bible ezo recommandé biso l'amour du prochain. Bible ezo recommandé biso les pardons. Bande ko eza facilité. Alors omona yango na nazo so bomona nazo lo bango na rage likambo ba karoker oyo na omona danger lisusu ya makasi ya bato ko beta na makofi awa. Karoker eye ko sunga te. Karoker eye ko sunga te. La preuve ane que objectif eza ke noto epoto sangana. Mais quand bato wana bazala kati na yo wana ozana bango wana ba intoxiquer yo obengani ba msusu. Mena dis-nous, hein, yebisa biso, eza ko sangisa ba artiste? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que eza ko sangisa bato. Eza ko sangisa bato te. Ba mama mikolo wana ndenge baza wana. Hein? Oh, ma bé c'est lundi, donc ma bé, misisa, ma bé c'est koli penza et koli ya kokola. Bande ko botika. Tokenda ke église tokenda ko sambela, mais mutema soki bébio ya ko yina mutu. Mutema soki bébio malgré okende église, ozana mutu moko déjà sololane, so kange na mutema. Ya diable, aza risère. Et nga ko zala peut-être olobi ke no objectif ndenge zata ya koloba ke o to sangisa bato yaya olia bo banda ko bina lokola ba majorette ndenge bozo bina wana beta ta bo sala ta ba prière bozo briser ezong sa ba conscience na bino ezong sa ki bo moto na bino peut-être par là ma nzambe ko kitela bino et ko toucher bato ya ko sangisa bato bozo bina lokola ba majorette boyemba banzembo mokili mabe bo sangisa banzembo boye kwa mbriye batu. Boye kwa mbriye batu. Boye kwa mema suka polémique na ko bina wana. Ya bina kitoko, ya bina ka bien, ya yemba ka bien. Pwani no so chaka ka toza na bino awa. Ya yemba ka kitoko, ya jalousie ko banda kaka wana. Mena boye bisa biso est-ce objectif ezaki penza ke no ya bo sangisa batu. Loba objectif loba likambu na yo objectif na yo eza makamususu eza na subasima na se. Mais tika ko bimisa ko ba ko sangisa po ko sangisa bato okukate yaya mama okukate oya compétition bo sa super ya koyemba wana yembaka wana binaka ngana yebite bo ekomema kaka problème awa soki ezaki groupe moko ya koloba keno toza na ba prière mais wana eza loyenge na loyenge il y a rien o ezo na koloba ezo flasher ata ya koloba keno ba artiste bakoyokana jamais ezate la grande famille bo aimer bo partager toza na film na biso tozotala wana erataka te toza na film na biso tozotala na Belle Vie Télévision na titre ya Mia Coupa lobi totalaki 8e épisode bandeko na yokaki na yebite likambo ya tatouage au Patrick a découvrir Cardozo na tatouage na moni bato bakomeni nga na ba commentaire mama bébé se nga kutu eza na ndeko mwasi moko bauti koboya mobali na uti koboya ikaka pona tatou. Je crois dans l'analyse dans lobi na lobaki yango na lobi Belle Vie ndenge ya beti boroyo ya tatou place Cardozo a tatou, c'est-à-dire qu'il y a un ça ne va pas na kati ya bato parce que yé ba film neza ka ba film moko oyo réalité ça sur les champs. Je me suis même demandé lobi na analyse dans émission na ça qui lobi na bi nini kaka tatouage kaka na vanda ki ata pendant 10 minutes je me suis demandé ata inspiration yango kuna tatou libale kufi c'est-à-dire que non makambo eza sérieux heureusement lisusu na ekomona na ba commentaire boke na ba commentaire na émission na kotisaki lobi na lobelaki yango ndeko moko alobi ke no bauti koboya ndeko na ngai bauti koboya soki camarade soki cousine na ye pona tatou kaka kuna pona tatou
Siko, pourquoi pas qu'on partage? Pourquoi pas qu'on partage? Bo sunga ba jeune o bana ba oya lobi ba komi ba swaga ba komi ba tacha tatu mabe ba sala boye mabe. Si bo sunga ya koloba keno plus tard na ba tatu wana oko se retrouver libale kufio ba boy ko chayoka pona tatu. Siko tango bokena ko ngai kana ba TikTok bokena ko lokota nini? Belle vie télévision za wana ezopesa biso ba cours, ezopesa biso ba leçon butu kwa moyi. Qui pouvait savoir? Biso to lokanisa ki que non, peut-être Belle Vie nani, peut-être nani Cardozo, eza peut-être aza mama, aza papa mbala moko, aza papa, aza bon, je sais pas, moni na ko employé wana. Donc azo porter nani nyonso ya ki mwasi na ya ki mobali. Bazalaka batu wana, bazalaka. Bazalaka penza. Baza. Soso mutu akutani na kaya bongo baza, batu wana bazalaka bongo na deep sex peut-être. Babala kato babala kate. Il reste à savoir. Sikoyo, to longwe kuna parce que ngai na kendaki na ngana kanisa ki keno eza de sexe. Mais tala kuna Belle Vie ki ko mema biso tatu. Hey, hey. Belle Vie kandi Poutine de l'écriture. Oumela. Siko bo benda ka abilili. To mona ngoka bongo na film mais ndeko moko komi mama BBC ngai ndeko nanga soki cousine nga ba otaki kuboya ye pona likambo tatu. Yo keka komi tandika kabutinte. Soso kakati. Yo wana babandi ochala babandi sala yo na tatu. Bandeko bo partager film. Bo partager film. So ya vini ekozala nini? Parce que vini zou on dirait linga bomale kinai. Yo kande ko moko lobi po viola ki atike kana kiti wana. Hey, c'est grave. Alors to zela solution nini bakozwa? Et pas Sylvie peut-être. Nandimi te ke non Sylvia kondima asala libala na la rock parce que azamuto viola e. Eze loko moko bomoni atikala kitango amoni le quoi démon. Sylvie amoni la rock le quoi démon. Tala masse ya Sylvie ya la rock. Tala Sylvie. Alors Belle Vie a joué qui très bien tali azumu moko munene le quoi Goliath moko boye atali masse ya Sylvie. C'est-à-dire que non Sylvie na minute azo mona la rock le quoi ndoki. Démon moko boye na vie na ye. Siko nga nazo mituna. Ezande nini wana Belle Vie oyo. Belle Vie oyo. Ekozala ndenge nini? Likambo munene boy. Ekozala ndenge nini Sylvie koto yo vini asalingi vini asalingi ye bana baza bana ndeko ya vini Belle Vie ozo mema biso wapi? Bandeko nga mayele suki nga place wana naza eloko na ko réfléchir te ke non ekozala boye ekozonga boye. Na boye na nga mutu na ngebeta nga ya. Belle Vie sila na kana makamune biso nga na otala kaka. Kuna omema biso. Non, elle a félicité cette dame. Siko awa ne na zaboye. O na anglais tolobaka I can't wait. Naza isu na patience te na tala. Sors ya kaya vini ya la rock na Sylvie ekozala ndenge nini. Pour matiselanga ba focus Belle Vie télévision toujours. Bozolanda bandeko. Alors tozala wana lelo tokosta la 9e épisode. Ndenge banjo kende boy toyebite soki osuka na 10e épisode. Parce que to komi o chité de. To komi o chité. Cardozo pekuna il faut aloba. Peut-être na ngambu na ye. Boyebi keno nzambe nanga il faut na sambela makasi. Vous savez quoi? Tellement makambwana ya Cardozo ya tatouage na ndenge na saila ki ngo émission lobi na butu. Bandeko malgré j'avais prié, je me demandais makambu nene boy. Belle Vie azanani. Boyebi keno na lala na butu na lota bazola kisanga kisi moko ba moni kisi elongola ka tatouage. Bota niveau. Bota tellement je me suis demandé 1000 questions. Malgré j'ai prié,
na bandoto na nga nazwaka ya normal nzambe apesa nga baposition parce que nga asola na nzambe na bandoto tellement nalalaki nango naloti baolakisa nga kisi moko boye ozwi kaka kisi oyo pompe boye pa olongoli boye tatu ebimi elongwe ata bakotaka na filme parce que namitunaki trop de questions bandeko namitunaki trop de questions botala nga nakanisaki peut-être Cardozo aza na D-sex nde kuna nga nakendaki mais Belleville aye kobeta biso bor ya koloba keno tatu tatu mutu eza na nzoto wana to mituna siko nga na yo Patrick asalaki zuwa po Patrick pe faso akamwaki Patrick oyo siko na ngambo ya Cardozo papa na ye na mama ne bavandi kimia silence de mort ntango bayebisi bango keno aza na tatu baza na eloko bakoloba te parce que bazo reconnaître peut-être que no mwana bango azalaki na nzela ya kindumba fort possible papa Serge so vandaki na ndako wana bapesaki bino après ekomi keno nalingi komona ye te siko bakolongwa na ndako wana nalingi komona ye place ne ezali susu awa te na bino basi soki oyebi keno ezalaka nini na batatu yango soki botiata na bamakolo bokendaka na baeglize te bateyaka bino tatouage te bateyaka bino tatouage te bandeko nzoto ya mwasi eza temple ya Saint-Esprit. Comment est-ce que ozokende kozwaka babiloko baokendaka komaka yo na nzoto boza ndenge nini bokendaka na église te tatouage eza eloko moko mabe nalobango en général mutu kaka wana oyo azodesine yo na nzoto wana oyebi eta dame na ye nyama soki nyama onini ana akodesine akosala yo na nzoto wana oyebi signification oyebi nini azotya na kati ya nzoto na yo tatouage eza eloko ya bien te bandeko eza biloko ya monde ya ténèbre tala lelo namonaka kutu dernièrement awa ndeko na biso ya mwasi oyo Yvette Kalombo biso nyonso boyebi Yvette Kalombo azala pe na tatu depuis akoma mosali ya nzambe aoluka lelo aoluka kisi ya koefase tatu wana alobi ayebaka te bayebisaki ekozala kaka ya moma moko moke epo ekolongwa me aye eza nde ya libela na libela na minute azoluka kisi oyo ekolongola je crois bakisi eza eyebi ya kolongola eza tout ça eza message moko boye o Belleville donc azotinda azolancer na bandeko basi tatu eza eloko moko ya bien te bandeko babiso nyonso oyo toleka pe na ba age moko ya ba puberté toleka na chaka nani ya litoi awa na nini awa pe na longolango kala lorsque Saint-Esprit komi kovanda na kati na longoli et puis esprit même pas ya tatouage za na bomwe na nalobaka ta na okufa nzamba koyebisa nga otuna nga oyo nga na kela yo na eloko oyo te euti wapi nga na bangaka il y a d'autres histoires bolingaka te bo se mêler na kati po ke non soit disant ba mona non il y a beaucoup de filles aujourd'hui bazana ba tatou lelo ba koma ko regretter lelo ba koma ko regretter. Alors je dis merci na Belleville. Et un message moko kitoko ya kopesa ba jeune fille. Peut-être pour que vous même pas tatou zape kaka kuna na nzoto ya basité. Peut-être partout place mususu na nzoto. Mais mobali ya boyo pona eloko wana ya tatou wana. Ateza ya mukebo aboyi pe kaka. Si il faut to lobango en général. Tout le baka kuna na nzoto ya mwasi te. Ata na mukongo, na loboko, na likolo, ça n'honore pas. Nzoto na biso eza temple ya Saint-Esprit. C'est un message très fort. Belleville kenango kuna. Mais soko lobi otala ata partout na nzoto eza mabe. Attendons voir sikoyo sort ya Cardozo ozani. Ozwi libala no ya kitoko. Ozwi libala no yo ya bien mobali aza na poto ba pesi ba para na yo place. Soki ngai kutu
Na oke koluka vana ke na lungulango karati. Place oye, maele sukinga. Boyebi, nga maele sukinga. Na niveau belle vite. Attendons voir qu'on est au souka. Qu'on est au sukira. Parce que Patrick a saké. A ozongate. Parce que papa Serge, non, maman étoile. Tant maman étoile, on a te pesa ta biso. Ba jour à prière, toko ta prière, mon lui moye kende. Tant que qui koma mika bango keno, eza tatouage. Ba senga ki isusu ba jour à ba prière, ba ko ta prière. Ba senga ki yango isusu. C'est quoi les messages? Les sons ezanino, les messages ezanino bozui wana. Mais soki koya ko finga muto azokoma ba biloko moko ya bien, o ezo sunga bato. Oza ba number 1. Tozongi nakangi parenthèse wana. Bandeko toza belé lelo 9e épisode. Karoker. Karoker, est-ce que objectif ezaki ya solo ke non? Ya ko sangisa. Na lobi yango bien. Po karoker ke ne liboso ezala ke non e sangisa bato. Kende nanu yo olobi karoker no ezala nani? Kende sangisa na bandeko mibale wana. Ce que réussir ko sangisa bango mibale ndo ko réussir na objectif na yo oyo. Tant que kuno ko quitter parce que source eza kuna. Ce que quoi source eza kuna, yo koto ko sala lokote, c'est comme si yo oye omoni nyoka, c'est comme si o simbiende na katikati ya nzoto na ye, donc na libumu. C'est-à-dire que yo baluka boye, asali nini asui yo. O comprendre bandeko. Alors il faut que nanu kuna na source. Source eza wapi? Eza no deux dames là. Nos deux dames là. Car il parle aux Olandanga, na yebi okolanda. Nos deux dames là. Pour y réussir objectif de la Karoker, il faut banda le objectif de la Kenya ko sangisa. Banda on a deux dames là. Pour ceux qui ont bandi kuna, Karoker no ils atteignent à 40% il y a réussite. Ils atteignent à 40% il y a réussite. Et idée musu c'est ça que non. Ceux qui a solo ils ont besoin ko sangisa bato. Ko sangisa bato na robina bina ndenge bozo bina na do ba majorité. Babiloko neza babiloko moko boy tant que ba grande dame tant que ba yaya ba mikolo bo sali yango occasionnellement bo bini bo sepeli si ba toute journée de la femme et voilà. Mais ezala ya ndenge bo komeli yango répétition vraiment. Tozo talaka bino. Ce qui zaki attaquer non na tie loko nanga boya prière, chaque boy prière nzamba sunga et voilà Mais pour Karokeris et réussir, Karine parle, yaya, des dames là, ce que koki bango, Karokere ke liboso. Ce que koki bango, au bongiso na bango, koudanto sangisi bango te, bossa na objectif na Karoker. Na lobeli vérité na fongo li opoke. Alors, pour danger za sous ce belé, au moment de la minute, déjà au tandami déjà. Au tandami déjà hypocrisie na bimi déjà. O eza propreté pour ta personne. Eza ba quoi moko bo ba respecta kayo. Mais na ba to mayele ba ko vanda ma moko ba ko cher wa zape bien te. Alors danger déjà na ya yo yango wana ya shit na yo. Zonga sima réfléchir. Parce que ko benga na Marina na Marie-Jeanne Bololé ezaka batu oyo za na bango na kati ya Karoker ba ko esela ki mitindo. Na ko esela mitindo wana en oubliant que non objectif na biso eza ko sangisa batu. Ana sali émission na fingi te. So ibo comprendre bo mona que non maman bébé sa fongoli penza poké. Na lobi réalité na lobi o eza ya solo. Karoker et Kelibo sauté tant que y est objectif naé abongis na bangote. Je vous aime, bisous, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.